Tout le monde a que jeune, aussi sa classe, mais Moussala est à moi passé. Difficulté on a retrouvé Moussala et Zali. Ceux qui ont vu total la taux de chômage, on peut dire en réalité comme on a 80% de taux de chômage. Okay. Pourquoi? Parce que les licenciés, bazo ya kaka bazo bakisama même ça les alité. Donc nous sommes intéressés aligné à apprendre métier moko biso na Mariga SBL toko lakisaye toko orienter comment est-ce qu'on peut apprendre métier wana pour que l'objet à la utile la société. Jusque là ce sont nos efforts plutôt personnels. Donc tous en amutu mon côté au azali na simana biso. Ya wana tindenge toye vers yo les grands chroniqueurs. Okay. Toyebi ke yo soki toleki na nzela na yo batebele bazolanda biso na mokili mobimba à travers cette émission bakoki kolanda pe kozana posa ya ko contacter biso. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malamboé qui me vient. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Je pense bandeko ya poto bobenga rebele bolobino mboka na biso misale ezate ba jeune bazana kati ya distraction ba jeune bazoye bandenga ko sa sortir te. En tout cas lelo nazana bandeko na biso ya Asbel Maringa o toko solo la vraiment masolo moi ebele bazola kisa bandeko na biso ba jeune musala bandeko na biso ba jeune ba se prendre en charge vraiment ce qu'on a besoin ya koyekola musala moko boye kozela kaka l'état kozela l'état oye na Asbel ya bandeko na biso o to yamba lelo bakola so métier o ekosunga yo ekosungona libota mobimba tozana mama présidente na biso Gabriel toko banda naye toko zape ba membre pe ya Asbel baza awa toko sola moi masolo ebele. Mama Gabriel, bonjour. Mbote ndeko Ken Piana. Boni. Malamu mingi esengo mingi komona yo. Ngape naza na esengo ya tro ya komona yo ndenge boye vraiment to sola masolo ya Asbel Maringa. Oko expliquer so Asbel Maringa premièrement l'accès. Bon, merci beaucoup pour la mutuna na yo. Pour commencer, Asbel na biso komonango Mariga Asbel. Mariga, OK. Mariga eza juste kolakisa Marie Gabriel. OK. Donc eza komonanga na essayer juste ya ko sangisa ngo po epesa Mariga Asbel. OK. Soki na oki répondre na mutuna na. Merci beaucoup. Tomoni osali Asbel, ozali mama présidente. Objectif ya Asbel na wezani. Bon, na Asbel na biso tozana plusieurs objectifs autozo langela. Déjà au départ, but ya Asbel na biso ezali ko encourager ba jeunes entrepreneurs. OK. To moni on mininde ko na RDC et plus particulièrement na Kinshasa, tozo mona ke ba jeunes bazo sili sa classe mais musala eza moi passé. Difficulté on a retrouvé musala ezali soki to total la taux ya chômage au tozana ngo lelo on peut dire en réalité toko comme on a 80% ya taux ya chômage. OK. Pourquoi? Parce que ba licenciés bazo ya kaka bazo bakisama même ça les alité. Alors Mariga Asbel est un objectif central, vision d'abisso centrale ezali pour encourager l'entrepreneuriat. C'est-à-dire pour encourager les jeunes entrepreneurs plutôt à travers l'apprentissage de métier. C'est-à-dire, dans CDC classe, nous sommes licenciés en économie, mais à un moment donné, nous avons une informatique, nous avons une esthétique, parce qu'à partir de ce métier, nous avons et pour créer propre entreprise.
Donc na kozanga pâté tout ça. Ba condition peut-être ya bandeko ozo lancer les messages. Ba condition na bino pe kuna eza ba condition ni. Bon, biso tout ça dans condition vraiment makasité pour déjà ceux qui ASBL. Ça signifie justement une association sans but lucratif. C'est-à-dire yo koya la métier na Mariga ASBL te basenga o même prix au basengaka dans ba centre de formation au eza ba ASBL te. Donc eza na faible coût tozo apprendre ba métier. Donc mutunyo so kolanda biso aza intéressé aligné à apprendre métier moko biso na Mariga ASBL toko lakisaye toko orienter comment est-ce qu'il faut apprendre métier wana pour que l'obia zala utile la société. Est-ce que vous avez un outillage ya travail parce que les marambo zolo bezo senga ba machine ya sorti na sorti. Est-ce que vous avez un endroit moko fixe que non bandeko bazolanda biso na bandeko apoto so bangi batinda bandeko na bango ba ko apprendre ba métier wana bozana endroit moko fixe oyo bandeko bakoki ko ya ko apprendre ba métier. Oui, merci ndeko pona mutuna. Déjà ce qu'il faut comprendre vision au nazwa qui a recréé association, c'est une vision au nazwa qui a nga moko. OK. Aujourd'hui tokoki ici une année. J'espère que bato balandara biso toza na page Facebook, toza na Instagram, toza na ba réseaux sociaux, ba komona que jusque là to sali ba activité moins belé mais kasi ezali ki na ba effort personnel na biso. En cachette quand même, oui, parce que tout le monde a peu ba image na binote. Bon, ezali vraiment en cachette parce que Tozaki qui vraiment très connu. Alors maintenant là tu décidé il y a vers public pour bailler bas et l'eau pour autre sala. Jusque là tout ça libre activité mais c'était d'une façon un peu trop restreinte parce que Tozala qui n'a pas partenaire tout ça il a pas effort personnel na biso. C'est ça. Tu connais ba soutien na bino est-ce que vous avez bateau bazo soutenir bino financièrement parce que marambo bo sala o ezo senga vraiment il faut bolia botonda parce que na habité ce qui est na mutu moko aza sima na bino société na habité. Bon pour na mutu na ndeko jusque là ce sont nos efforts plutôt personnels. Donc toza na mutu moko te o azali na sima na biso. Ya wana tindenge toye vers yo les grands chroniqueurs. Toyebi ke yo soki toleki na nzela na yo bato ebele bazolanda biso na mokili mobimba à travers cette émission bakoki kolanda pe kozana posa ya ko contacter biso parce que toza na recherche ya ba partenaire. Merci beaucoup maman Gabrielle yoza maman présidente. Pour expliquer biso lobby ezana mutu moko tazo soutenir yo. Mais na makambozo loba ezo peser moi mingi et senga soutien oza na famille riche bioza likango ya politicien moko ya mboka parce que tu as vu ba politicien mboka na biso soki ba yibi ba minera est ba ko financer mo ba mbongo ane pa na bino bandeko na biso abasi wana moi likango moko te côté ya ba M23 ou bien politicien moko boy peut-être ou bien famille na bino nde ezotiela yo finance ya makambozo ça. Bon, exactement, vous avez raison. Hein. Pour les lots, c'est moi c'est à Télémi. Moi qui me mets barana simanae, soit tazana likangu, soit tazana mutumo ko azo sali la ye pour ça la bon. Mais au koza ngango pete na ba jozana ngo. Wana ko tezanga jamais. Premièrement, je suis une femme chrétienne, naza mon Christ tout, naza moi cité oyo ya. Ko sala moi c'est chrétien là xini na ba business au sala na cause moi c'est chrétien après on a nini na marambo. Bon, de toutes les façons, même quand tu es dans les business, il faut la valeur na yo. Une femme c'est d'abord la valeur. Il faut garder valeur. On les a des pour dans les business na ko compromettre vie na ngai, na kozana compromission pour naza na pour ça ozana ba partenaire. Non, c'est pas ça. Je suis une femme moi na ba valeur oya banga kanzambe, je suis une femme chrétienne. J'espère que batebe va reconnaître ngai. Je suis une femme chrétienne. Alors derrière moi, nazo continuer koloba, il n'y a personne. Tozo vivre content. Dans na makambo sala oyo, ozo répéter en l'église, kosambela, ozo associer makambo non nzambe. Oui, je suis une femme à plusieurs casquettes ndenge tolobaka. Côté intellectuel, je me suis investie dans la création ya association oyo. Mais à part ça, naza ba activité na ngana église, naza moi c'est ma bondeli. Donc c'est ça. Merci beaucoup. To lokato ba pasteur non mais siko te na faire émission na bito ye na bandeko na biso baza oko présenter biso pe.
Oui, na gauche nanga tout ça ndeko Patrick Boukassa. Ndeko Patrick Boukassa. Oui, aza conseiller ya Mariga SBL. Conseiller ya Mariga. Oui, pardon. Donc conseiller non directement. Oui, c'est ça. OK, merci. Nampazi à droite na biso tout ça ndeko Altin. OK. Ndeko Altin pour Mariga SBL na une année oyo. Tous a déjà na ba cellule comme on dit. OK. Na ba province. Dans plusieurs provinces, tous a na Bandundu, ba Congo, tous a na Lubumbashi, tous a déjà un peu partout. Alors Ndeko Altin azali président ya Mariga SBL na niveau ya Kikwiti. OK, na niveau ya Kikwiti, na bitende ndeko soki akolobela biso. Est-ce qu'il y a Congo, babenga on ki Congo fe? Ki Congo akobeta ka moi. Moi message pe kozala na habite yo ba engagé pe na parti ya Kikwiti kuna. To bi ke Kikwiti kuna pe ba courant pe kindaka kuna pamba. Na habite zo travailler ndeni na sœur na biso Gabriel. Oui, merci beaucoup pour la parole. Mouret tout bana Congo, on profite tout bana Congo parce que bampangi yake wa Congo puis bo CP là. Oui, Mariga m'est intéressé betu mingi. Oina betu ndima kayo na Kikwit. Na Kikwit betu me bando déjà, betu me bana puis quelques activités ya Mariga malgré manque ba partenaire betu travailler na ba effort personnel. Oina bet me luta sambu na ku solliciter soit ku ça l'appel na ina ka s'intéresser na association na betu sambu aku aider betu surtout bampangi Kikwiti ke bola na betu nyonso beke mona ba jeune éparpillé kulu na me bana ku kota ya kuvana Kinshasa mais on met descendre Kikwiti to na yo ya kulu na me bana ku mata mais bete préféré na ba association apida ko encadrer ba jeune quand des activités mais banda bet lancer activité na appui na benu parce que bete na funa ba matériel fait aider betu na kusala ba activité tant bete lancer ba activité o ka pousser ba jeune na kubika kuluna na kuisa ko apprendre vi ba métier ya bete na yo a bon vraiment ben bampagne ke wa message yai bete lo mala benu na ku vraiment na kusunga betu sam betu réaliser ya ike bon de ba projet na betu na ba objectif na betu. Merci beaucoup. Maman Gabriel, tozo appelé papa conseiller. Na habité depuis pe au bandi pe asbel ngo na habité conseil ni ya malonga oyo ndeko oso apporté par maman parce que bino boya kaka na conseil moko boye ozote la pe ba intérêt. Asbel les ana débit. N'habité ba conseil ni na malonga o ozo apporter na Asbel oyo Mariga. Merci une journaliste. Tu le barra toujours avant ya kozwa décision. OK. Et il faut kota la bandeko o zana bango pembeni pour na koyeba ndenge nini koki ko orienter makanisi na yo o zana yango. Mama Gabriel alobi nyonso azwaki penza likanisi wana kasi tango alinga chango en œuvre to solo la nazo se rappeler ce zara na butu moko intéressé nga na likanisi na makanisi na bi oui nga pe nazala déjà na makanisi wana pona nini te to sala libota moko pona ko avancer to sala liboke moko te pona ko avancer yangwana et na makambu nyonso auto tout le cas ko projeté na makamnyo so oyaka na makanisa mama ya mama Gabriel atalaka toujours te ndeko Patrick to sala nini nazana likanto ya ko sala likanisa ko sala boy nazana likambo ko sala boy to sala boni to ko étudier ba paramètres nyonso o esengi po to cha makambwana en œuvre. C'est pourquoi même pour na ba activité o atangi et ça activité msoupe à l'obité parce que tout na qui motuna wana à l'obien on a noté parce que à présenter biso déjà activité liboso na oyo déjà des alana makanisi na biso ya kosunga bandeko ba yekola misala ba yekola métier moko boy oyo koki lobby kosunga mutuna vie à avancer à émerger quel que soit ba étude o asali d'autre part pe tokendara na ba orphelinat ba tant sous boromona ba image ko landa to lobi to za na page na biso Facebook ba image ko borotala se botali ba omona na ba orphelinat to kendaka Mariga ASBL obetika na Facebook Mariga ASBL omona
okomona logo na biso kaka ndenge eza wana okomona ngo okomona ba activité nyonso na ba numéro na biso nyonso contact eza wana. OK, merci beaucoup. Tosa l'émission ya Moulaï Penate toke na biso na suka. Mama Gabriel ba difficulté ni nokutana nango parce que makambo ezosenga ba partenaire. Yo poza mwana mwasi, jeune fille, kitoko, mafuta ezongenga, miliki pe ezoloba. Ba difficulté ni nokutana nango ero kenda luka ba partenaire. Poto yebe buzo ba patron ya mboko. Bon, on a raison ndeko Ken. Ba difficulté est tellement ébélé car ndeko lobby moi si kitoko ozana nyonso mutu mususu rolinga za partenaire mais apesi aux conditions parce que ba patron awa ezala nanu keno il faut on dit ma pe condition na ya. C'est ça. Est-ce que son dit ma combien de conditions na inane au sali? N'andimi aucune condition jusque là et na otikala on dit ma condition morote o ezali en dehors ya oyo liloba nzambe ezali ko like sa biso. OK. Donc mutu nyonso je vais directement lancer l'appel na mutu nyonso de bonne volonté o azali na ba ambition, les mêmes ambitions que nous d'encourager les jeunes entrepreneurs et à part ça tout ça d'activité belé to et d'arrêter les plus démunis. Il y a des fois to kitara na orphelinat, to kenda rotala to visitera les femmes rurales donc tout ça na activité vraiment moins mille. Alors toute personne au hasard n'a pas ça à revenir biso en aide au hasard n'a pas objectif le même objectif que nous au hasard là la même mission que nous à qu'on contacter biso alors ensemble tout ça la makambo ebele to invité ba nyonso bazeli ko landa biso na mokili mobimba non seulement en Afrique même dans d'autres pays dans d'autres continents. En tout cas, Marie-Gaës Bell est ouvert pour toute personne où a soutien positif. C'est ça. Merci beaucoup, Maman Gabriel. Tozo ke na sona suka mais ezan bandeko musu bandeko na biso ebele pe baza ba mbongo ebele ba moyen ebele. Mais baluka basangisa mbongo na bango musu na ba femme baza déjà na ba idée ya makasi boy. Bon, tokendeka na poser question pour na ko bomba question pe na mutema te. Awa yozo au présenter nga batolobi papa aza conseiller. Eza conseiller ya étiquette bien conseiller fiancé bien yoza libre parce que mutu mususu amona maman nenga za ba idée kitoko boye na luka mususu na s'associer na ye na tia bambongo na nga mais to koma pena en couple bon eza na nenga faute na habité mais kana ko expliquer biso oza célibataire oza marié bien, mais quand on explique biso na premièrement va to boucler mission na biso. Bon, on a déjà marié pour le moment, mais liba la où t'arrives pas nzambe au moment où on a fiancé karato katara on a fiancé na yo parce que mutu non tokende na biso na ndenga mabete. On a fiancé na yo oyo déjà à se présenter déjà na famille. Donc on sait nga bato bazana besoin peut-être ya kosunga asbel baya msusu na ba idée ya mabe peut-être. Oui, c'est ça, baya na ba idée ya mabe te to tia makanisi intellectuel d'abord ensemble. C'est comme si nga na répondre na ba place na yo. To tia makambu intellectuel d'abord ensemble pour que association ait avancé. Na eli makambu libala te. D'ailleurs mon conseiller ko l'examiner on a déjà na fiancé. C'est un homme marié, alors je profite pour saluer son épouse qui nous suit en ce moment. Comme moi c'est naé. Carlix. Yo welinde nini na papa Alexis Musati on dirait bazo ba bateka ngo pe na gambela na ndenga mabete na lobika na bike esenga epoza la na mutu mwaza responsable et ça le biso toujours bien na senga bandeko na nga nyonso bolanda biso numéro eza affiché wana eza numéro ya ndeko na biso Mwasi Gabriel abandi musala oyo na kiserie nyonso donc so na bisi bino kana yina ne oyo batu combien ba passer na formation vraiment na binomba batu na kotanga te donc nga betaka masolo pamba te na betaka masolo o eza sérieux parce que avant na beng sandeko na Gabriel na pasaki pe na ba bureau na kiotala makambo yango structure eza ndenge nini na mona nga moko structure eza normal surtout na ba âge ya boye en tout cas ndeko na biso Mwasi ba fi ebele na Congo ba fi ba ozela kaka mobali nda lukelanga mobali nda sombelanga montre mobali nda sombelanga mafuta ba fi ba yebi ko développer makambo te mendeko na biso Gabriel ane pe mukolo te mwana muke mais ba idée boye déjà ça va ba idée boye déjà ça va na habité contact soy mutalinga contacter bino à partager na bino idée à soutenir bino moralement
à soutenir bino financièrement. À cause de nini Maman Gabriel. Merci Ndeko Ken. Alors pour tout contact, Moutinho sera à contacter Bisso. Toza na numéro de téléphone. À vous contacter Bisso na plus 243 81 88 36 656. Ok. Et à part Wana Toza fait na plus 243 82 24 28 236. Et encore Toza sur Facebook, page Nabiso Eza Ekomami, Nenge Tomoni Nasima, Mariga Icebed. Il suffit juste de taper Mariga Icebed, ou s'abonner à la page Nabiso, ou la information Nabiso à coup sûr. Merci beaucoup Ndeko Gabriel pour na wosuki ça, question souka parce que tu as bandé la soute. Namon a copié parmi les protocoles il y a prophète Emmanuel Dodi Bozalarawana pour accompagner prophète na habité au Sangsara Moussala église na Asibel na Ondene. Bon, ce qu'il faut comprendre, déjà, je salue mon père, le prophète Emmanuel Dodi, Oazo Landabiso en ces moments. Bien sûr, chez nous, tous a bien enseigné. Nous sommes dans les sacerdoces du prêtre roi. Okay. C'est-à-dire, à part le spirituel, nous sommes appelés à avoir quelque chose de scientifique. C'est-à-dire, à part Moussala Nzambe, Moutazan activité scientifique. Okay. Donc, par exemple, Oyangai et Zali Mariga SB. On sait comment est-ce que Tosangi Sakanyo Soana. Comme la Bible le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Nazarana Bondeli, il y a un temps où il faut la Mukana qui est Luka. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Poto Sugisa, Kamba Biso na prière Moko Asuka, parce que Bandeko Bazolanda Biso. Loboko na Nzambe, mawa ya Nzambe et touché bango ba meka un peu ko soutenir Asbel Oyo et ko sala biso vraiment bien kumba biso na mabondeli ndeko ozolanda biso na musika makambo ya ko soutenir yango oyo vraiment makambo vraiment ya ko soutenir na Congo na biso yango oyo vraiment et ko sala biso bien. Merci. Ok, merci beaucoup de Compiana, Nandengo Yambi Biso Lelo. En tout cas, tu as été pour les campements dans ma bonne délice, Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette circonstance. Oui, tu l'avais déjà prévu et nous te rendons grâce, toi qui gères les temps et les circonstances. Nous laissons cette émission qui vient de passer entre tes saintes mains, que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ces moments soient touchées par ta main pour que les choses aillent de mieux en mieux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Toi qui vis et règnes au nom de Jésus-Christ, Emmanuel. Amen. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est que Dieu. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.